Ezaka site moko image ya Congo et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu yokala Congo donc ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo santineti ba ofinga yo mais yé eso ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte aux en Afrique du Sud aux en Égypte aux en Mali aux en Tunisie aux en Londres aux en Belgique en tout cas tikana biso OK ma solo ya bien donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasa tara bino yo so bondimi yango pour la production na bino oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo équipe à makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to ko l'action mama no mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rezo information nyonso soki to tanga na net te o rezo na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Merci beaucoup. Voilà, merci vraiment à ma fidèle internet qui a image à Congo, parce que je n'ai pas de aussi à la binoa musala voilà lelo tani na lobaka biso ni musala ni so musala tina ebike tala na tezo pour tambola na soki teto na vina ngazo wende kazansi ma caméra na peso merci na peso merci na Yvonne Niandabu la patronne na coordinatrice na musique à Sazali neka na lobaka biso to vanda raté to sala bino musala l'autre qui l'a vu sur moto c'est la bino sur musala au bon sana ko sena c'est la bino l'émission na biso Sofia to de la maman Sofia mbaba kunyo Sofia mbaba artiste comédien to mbaba artiste musicien to mbaba sportif mais la première fois na mbaba sportif no oubli autour on est vraiment mingi pour aller au carré avant na yambaye déjà tikanga remercier bateau basungala bina image ya Congo surtout bango te éviter na pesi grand job commercial place azali grand job ba yora nyom pesi image ya Congo comme scaminga pesi merci ba Kardashian pe ba koti ya vesa et Kardashian de Paris ba koti déjà makambo wana mona c'est en anga l'oreille compresseur béret rouge ici aux en Paris wana na pesi moto quand ni na uti ko lo bateau ça en commune ya matete to va mettre tout sur anel lo Solane mami Boyokaye abuna atena akufa to azali Boyokaye na wiko kusa déjà na habité jouer na wiko kusa déjà pour Solane mettre bonjour santé et santé du top mettre l'autre na commune ya matete babi mettre atena wapi akufa to azali mais tout le monde doit mettre dans na éviter éviter mettre okina. Bon, nazali bon. Mutunyo so musala na e donc soki nazate donc musala nde musala ngai. O na ekola o mukile ebike asala ka pona ngona se pelisa ba. Ba plus tout ba na biso partout dans le monde entier ba na ba iba mettre on sura ni ngai. Ngana yebi déjà maintenant na yo moko se présenter ba iba vraiment mettre tout sur na ba. Je lui gara bisla pour toi rabosa ngoma to appelle le coach mais to continuer toujours émission biso mettre le combat kuzana awa na habité na otanga déjà kombo mais ngi mo se présenter mettre vraiment non izana au bazola na obaye vraiment na ngezali lo kamba bino to boyebi babenga lo kamba symbolique ye yo mwana tsoko imeble tango nyuma nyamna gera bunza kombodo oya osekile mboka ye babileza oyi natalia mama onenge bandi déjà mukasikile mboka ye ni habité la patronne na place va na biso mettre Victoire ba mettre le kamba symbolique ningo bila la bunja Congo ubandi carrière ya kati nyenge parce que kati yango mandika ni ba bisa tuba banda ka coach mama bu auti bandunga kaobu ake ito bandi bena kati ningi ba tuba banda na ba norme. Bon, nga bandi kati en tout cas na kota okemba o ba di kota okemba bana matete tuba yebi kidi lo kamba symbolique ba yebi ke na uti na kota okemba et pas ya prof la di bo Congo maladie
esatika biso donc esi akufa bon biso toza neti bana ne oyo baza kosala toujours image na ye na kati akota okemba donc nasali liti na nga kuna oui osali liti na yo bandi kati na kati akota okemba siko nani apesa bena posa osala kati to na oyo baidole na yo nani aza idole na kati donc moto apesa ngai posa na kati donc eza ve na ngai oyo nabengaka ye mingi ve bambo moke bandido sinda apesa ngai posa ya kati vraiment tozo continuer babi lelo eza bina oyinda botanga ndako te bina za posa to na bakestion na mo pe na zo sepela ko nya biga vezo aza na sima na do ikoti mettre le capacité de lelo sali kati de fonction kati ngezali juste une toyeba et ça peut na ba avantage aujourd'hui na kati déjà ezali pourquoi pas ba avantage ezali ba de avantage présent ba avantage ezali na mo na habité est-ce que oui c'est ça ton avantage ezali na kati bon avantage dans na liboso po omoni na vie ya moto tanga zokola animaka te keta mosusu ou bien un jour na osala eloko wana neti ngai mbala liboso na mataka avion mpo na kati ozo comprendre donc epa na ngai namonaki oke eza avantage mpo na ngai mpo na ndimaki teke un jour na ozwa na mati avion mpe na voyage mpe na zongi donc yango wana voilà merci tozo continuer na image ya Congo babi ba nyonso tu balanga image ya Congo vraiment bosala wana to continuer mettre le capacité mettre lelo na oloba ba tout ba yebi déjà mon poste la nai vraiment na banino nanti avezu banino nanti so de commission na ba dans le to za ba 2016 ba bebi ke mettre le capacité na banino nanti wana azaka na moto mo boye mo vibration mo boye na ba quartier musu na rotanga pe komboki mais lelo musu ofandi mo ateke ko bima mboka oyo bimaka mboka et ça fait que qui sont moi mutie bon kobima mpe ezalaka bien po soki ozobima te en tout cas rien so baobengisa yo te seke mosala osala eza yango eloko moko te mais ntango bazobengisa ozobima omona te avantage eza na kati wana ozokope bon nakoloba mpona oyo olobi mpona ane 90 omoni ke baproducteur bazalaki trop ya koorganize ozokomprendre yango wana omoni kati ezalaki toujours na top makasi neti eloko moko euta osala makala te oyo tokunda na bakatier ya poto bayima na bayaki na ba action za koto nani na biso masusa yima yaki na katier mosu bango bapisa esika soki mutombo so ekabongo doki mwana bandali bayaki ozoko baza délégation 5 mètre tour ya mboma oyo bana kingasani bayebi ozokoprendre todelega ezalaki organisation ya ministre biso Denis Kambai mais puis à chef de l'État Joseph Kabila Kabange donc il y a onde tokunda bakumbana donc batu tout au bazalaki bamonaki aussi bolita salaki donc na asiri na bakombat to bundama ki komba o elekaki na ambiance na lengi na nyonso ezate ozoko ba toujours komba na ngai po naza kombata o eza musala na ngai na mesana na ngo kidi lokamba siboliti kacher do makamutu do ngala zate o bureau moko na vana bureau na okomate musala na ngai na lamuki na sala entraînement tout ozoko prendre tumba toujours ozoko moyen na négliger musala na ezate mais eloko munene pe zoya kalata wa donc engozala wa na jouer awa kaka mikolo mais ozala soute na okide na ezala kalate après jouer makamango kozala mais date na ba fixer te ba masa msa poto bazo net bakabo bazoya banani oyo Shaolin bazoya kangala bashi de guerre bazoya mais bayibake kisasa esikile pona lokamba sibolite soko ye o matokita okozo epiba po epiba nde kolo masolo kisasa esikile pona mettre lokamba sibolite wa yembo muzolo mais bakisu bola na biso bayebi na Kenya atopi na Kongo akatia wazari ni makasi ko bomba te yumo ko yebi katia wazari ni makasi na Kongo za mettre na biso na champion na biso ebi est-ce que mettre plus de bunda de na champion du bon nam na bunda na ete mais événement o ngalukaka nde yango wada nasi dernièrement batu batala ka ona ba pa ya ndeko lézer ndeko no journaliste quoi batala kwa cheki ba car banini tout ça ba biloko de ba sentir azuna mwasi na cheo ya koki akobunda na ngai ayebu to senka to bume le batu tukutu bakenda ite bayebi ke libérateur na ba muto abanga kate ngala lokola train ngala rail donc blague te benene bende donc yo mo raisonner sur mutande ngona na bini sikoyo
pour n'affronter donc les heures ça va nous sommes batala internet banini tout ça va yebi yango mais vieux tia boya ga comme le na mona matete o ko na ko pense que mona matete ba obunda te na comprendre le ko na te na ya bunana seulement ni moja uzo pa nene za beta ki seulement mais à travers ya kabo uzo pa nene za mais ngai na zalaki na bikodi et pas seulement ni moja donc kanda na tilelo zala funga na kikisa e pour na zo victoire seulement. C'est ma mozolo ba ozoye batege mabeo ela yo po utole batu michopo vraiment nga ontala mettre zona oboye vraiment okibanga ta michopo te wolia ma vraiment na lobaki ke musala na nga bitumba kidi michopo kidi nini na kobangelo moko te po na bunda na bataba misopo afaye ozoko bema ekota te donc kidi one na oloba mutso oloba se kala to aussi donc naza trop si on a possible basimba mutu pas na nga dans toujours trop si nga babotanga mbala moko babotanga deux fois te donc naza trop si que ekokota te so bali abatu musu misopo abimsaba so ba misu et pas na nga esimba te donc on a oyebisa bino de bana poto bana monde entier de bo lando lo kambasi bolite de jamais comme ça de on a le ba toujours la vérité de musala ndela ça toujours voilà tout ça continue avec ma japo on va y essayer na début ya visa oyinda pour inviter la pour tout ma classe la question vraiment tout continuer babi mutu za na batu na net na bulu bakara na shani bakani na bisi baza avezu c'est un abisso gradiso sur le cas d'achat des paris aux arabes nous ataba yini na bino na habité maintenant le lot na habité est-ce que pour nous ça la makati aux arabes na kisi bon pour nous ça la kati faut zara na kisi te za la choix ya mutu bon monique mboka na biso ese mesane loko moko boy na si to bundaka bakoma moko boye ba champion c'est moko boye ki makamba kisi na ka population na biso bo bunda vraiment population comme ko senge loko wana mais ni ko bateau so na kiso sala entraînement te loko moko te ovanga kanzo to zela ka bitumbo yo bondi o sala biloko te faut se pesa bato tango utaki na base na yo o ebile tu place yo utaki a opoya ozo comprendre pourquoi pour la tsaba o pe ba ya un jour bano bazo ya mike ata biso to kozalaka te basala pe musala malamu de pe biso to ça ngani ngabato ba vérité maître mais yo pe ni habité est-ce que le européen njo to fait ça na ngo pour champion utandima nemba moi soit tuna ki subi na ki na habité maître est-ce que yo pe bio njo fait ça na ngo bon wana ekotoki kowanga na te po monde ate bayebi partout bayebi ke sokozopiba wana ezepiba donc sozwika moko fo mata donc eza olakisa nini eza olakisa ke ezali donc wana eza critique na biso nga aza congolais nabundaka kati congolais donc naotombola critique ya mboka na biso donc wana eza bokoko na biso na oboya te omona te me kati na bino mpe kobimina ngeza nango mpe limité po bamiso bakenda bapoto a barefula bango mpe mindele bakima habité est-ce que différence ni ya kati na bino na oba ba monde ba fieza ba sala pour ba mona ba on za la différence makasi na mais ce que différence bino beaucoup ça ni ba sala ti omoni elo na oyebisa okati zaka moko bizi nyonso mundela osala kuna ya onto sala soki kuna matabanjete ba wana to boya ngote ya ko matabanjete pour me ba on na talisman yo moko mona ka bamso ba kota banyoka bamso ba kota seke musu sala tika peti muninga bu mutu kawo ala lele tombe de 3 ans ozo ko kaya biso nde fo bolo ba ke oboye na côté ozo pande zali on eza critique na biso na o wanga na yango te ke oboye na bo tout ça o ba on ba sala o to sala ka eloko nyonso to sala ka yango nde awa ko to championnat tam so zoya mais to ko ta ka séminaire fwani po e sabino ke eloko balinga sute eloko nenge e passer funa nenge pe ko passer a do eza na ngo partout eloko te ko ba on ba sala ka te iska o biso to ko ka te tout ba on ba sala yango biso to sala so pe baboyi eloko mo boye na niveau ya kuna awa pe mbala moko to adopté de photo boya on peut to kotaka séminaire donc soko sali plus wana bu mbala moko bakati donc ça ndenge wana voilà toujours continuer na vie que faut que nous na cité na pour ça ni pour ça pour bakada c'est de Paris na habité mon pour ça na niveau à pour arabe parce que vous avez mettre lelo na koloba uzapena bakatia na o babina te muto sona vani vraiment soit simbinga na habité muto pe sona tutake na organi muto pe sona stepa na evu muto sona mekina evu mabo ti o boza bakatia no toni pourquoi pas naza mutu na hebi naza mutu muto ko lobate ke o animate po kumba muso ezalaka
ozo bunda yango yo mo ozo sentir que mutema quand même ozo pas et puis ba 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 ngote ko zo kachere nyonso zo ka ndenge moko po ngani na za ana zo la kachere nyonso ndenge moko po lelo soko sala ka ko yo zo di pete wana ye ko saka na esprit na yo ozo pa ndenge zali donc ngazo kachere nyonso ndenge moko po soko sali ka gere bumba la moko azo de poids ya wana moninga na sala bitumba jete to na ozo ateke yo nazlo bakeo te na yo kaka mutu te bitumba musu to préparer ozo préparer mata musu na bobundi to za kata verser muzo ka mama ke oui o sentir que oui na o kene bitumba mutema pe quand même pour mutema za mutema eza teke bende bebo na bo tout ça zo pa nene za ba quartier net ni uyo ndima ufuko tenga biso tami bali oza libanga munene en tout cas donc ya danger bon voilà la bango mais moni ke basa na bango ebele bon na otanga ya bida mi bala na bida mutu moko oyo otanga déjà ozo comprendre bon na otanga neti petit na ngai ata sa longwa waza na ngola petit na mabogoto mo donc félicitations petit aza vraiment ko ça le loco vraiment mukile zo mona azara petit mo so vraiment na préparer combat pour na buna na petit ndo na zo ngo sérieux o petit aza deux fois te soki muto akwesa ke na si ezala ka ngai po mutu makambo ebele ozo pa ndenge ezali mais aza petit okesio na obunda na ye donc na santaka vraiment na obunda le petit mabokotomo charlatan aza kata Luanda siko aza ko évoluer kuma félicitations place aux alliés boya mibale na bete su mususu aza na bango ozo refra neti kache moko lisusu mikolo aza kata Kinshasa aza na kache mo Kasai babenga na komba Bwanya le kache wana ozo pa Bwanya za molubati ozo pa nezale kache wana tuka o wana so na koti ba kote ya Kasai le na kendaka kuna en tout cas neti na otenga su na Lubumbashi na Jibik à part Jibik na Moarabe batutu bayebi ozo pa nezale pe bazana bango ebele c'est na matete suruga c'est matete na matete bona ndima bona ko ndima te poso na ndimi ba loba so ndenge nini bo soki vie wana oyo yebi wana bon na yebi de vie na yo wana yo yebi yo ko compléter combo vie wana na otanga combo te o yebi ba otanga combo te na otanga combo na yete il faut ya tanga combo na ngate ye pa linga ngate muto alinga oto otanga combo na yete yo ndo o compléter c'est barando na bino on peut ya kati tema bususu konga ba sportif baza batanga na ba combo neti na bi Jean Sina otanga ne pe combo ya rangi ya otomia bino ya bino otanga ti swezala o moni muto ya lingi ote na vie aza mutu te ke o yo vraiment ko s'approcher na yo raisonner que yo kufeli mwana menga na ye na ebike aza vie na oboya aza vie na nga tant na ye na pese mbote na miso ba to boyi ko so mbote sibo ye bisanga mutane na cheli boko na ngabo na tuli ba tutu ba moni ke talaka donc aboyi ne ko so mbote do so sanga te logo te do amona ngalo ko so eloni so mutane ngona otanga ko monende moi ça na moke yonde so compléter na compléter na ngai bimo moyebi déjà ya bike bakanda shaba yebi déjà bakanda shaba di bali boyebi Amelia Mola si bimo boyebi makambo ni so tuni to bala dia mu to ke na ngo na bike te zuwe azana na sima kamera vie na ngo atika ngai te pourquoi pas babi mutamto rabena batu na net to kamera mo na opena mettre sikite wana nyamunake adontango nyama donc wana donc akwa ozo reprendre wana deux fois eti ngapi na zana ba ya mangonda ba divengona ba bini sangala pourquoi pas na magwa timba ba lifu ngolo tozala na ba mwana tozo continuer na biso mais mettre habité celui total il vient mettre lelo totali ba nino na tozana teka na bene ba ndozana na niveau moko na ba champion bedimo mais lelo mettre donc surtout moni dans vie sociale surtout talibu différence eza makasi on mettre le kachango apesa on ba 100 francs tonne tout apesa ebele tonne ba apesa 100 francs boni on habite est-ce que ça oza dene loko gagner derrière makasi derrière na kachi o na lobi est-ce que tu to tambola ka donc to beta masolo ke na gagner bo bilo mususu moni to boya ko loba po mboke yebake mutona kombo tatota musu mutu mobo anga kabelo banga peselo mo ba bika mutona za bo soki ebele oza reprendre o to tambola na banda kute to tambola na mituka te ne na za bona banga moko talaka fait beaucoup la dai na koma mais fait beaucoup balongole koma na bo ba to ebi plaka ba funda ke nango oui bien ngote mais nyo so tout do ba griffe nyo so papa mbaza na uno ndeto ba bo etikali
Ozo pa ndenge donc mutatambola kana eloko azana ite. Mais talaka mukile senga il faut loba. Donc il faut que loba donc ezala kana ngwana mais tout otambola na ngote. Voilà, bah oui, tout le monde qui est dans souka déjà pour n'habiter les difficultés. Les joueurs azana na simana pour n'inga eba. Bah difficulté ni beaucoup quand la monde d'aka qui pour la déjà na bien pour na vraiment na dojo vraiment habiter zani. Na si yo mo lo mona dojo e salibana donc ya osakana te donc so bando tangelo bana tamsumusu na obosa. Talaga dojo donc celle de Kouchou premier vous avez pas la Luanda Barachidi Mauricio ba petit disque ba kata ba jobu vous avez pas déjà ils a petit Saïda Robo ba utawa vous avez pas ngezali aux a grand dojo donc et bimisa batu ya modèle na modèle taka double robot vous avez pas petit na double donc ba utawa ba likala moto donc ba ngotu donc okuta bana ba za sala entraînement nous talaga ba moyo Afrique ndenge eza ko chauffer en monnaie mais naza kosenga na bato oyo bayebi ke balingaka sport oyo balingaka lokamba siboliti ozo atolinga nonga te mais olingi kaka osala mwa don moko boye dojo yango oyo soki osali mwa bashe moko boye osala bien mpona biso mpo atanga te bano bakoya lobilobi kuna ozo kopana eza mpona honneur ya mboka na biso yango nazosenga na bino botorité banani talaka nete moto oka double brassard nero mbungu ozo muto moko asimba lokamba siboliti donc so ba préparation ezali boye na bo muto wa Denis Kambai ministre ya sport to na benga ke mutema nzoko ozo comprendre muto lokola ye moko honorable David Makokoto donc wana ko tubana selemba bana bumbu ba yebi oyo bango basimba yo bakote kuna sans oublier général Gédéon o basimbi kachima bozuyo moko yebi mais eloko munene zoya na usenga kana population ko za la calme vous avez besoin de la poser le comme l'âme za kuya donc ya kusakana te et puis na opesa misusu mbote misusu na mwana nga komona Aristote Chamala lokamba donc azana kata ba mikili vous avez pas chaola adabide akolanda bo petrol ko nyata misapito sans oublier gypsy lokamba donc na kata Luanda donc toujours bana nga ça bien Natal lokamba vous avez comprendre donc tolobala troté vous avez comprendre ngezali tito bosa mo plan medi lokamba donc bazali mususu pa zoya donc mère talala déjà le boumozali il faut qu'on la sache donc toujours en forme quoi vous avez comprendre donc Marie on a en forme ba musuba kasage to tambola ka bote maman za na palais vous avez comprendre na zalia mutatambola ate kili so binene on sait ka ba fanatique na nyonso ya monde atier donc na 5 millions merci vous avez comprendre on sait na super fanatique ya ONU britannique oza mabele na ngai pour pas bien faut bimana nous bosso faut ndaku no yeba do ma tete donc toujours en avant donc ebi que commune mokota par ma tete donc commune ezate oza ONU britannique en tout cas na sepel mingi ndebo yo zonga émission numéro danga kota qui sont ngozonga 085 288 96 87 085 288 96 87 donc pose le kambasi bolite yango wana donc ciao to continue na biso na bika to na biso na suka do lo business manya e basi go mettre le kambasi papa na mama baza bon mama zali mais papa satika biso mama zali mama nanga vraiment zali mama kato mama Katalina Obonga donc do abota le kambasi bolite abota mo mobo za makasi mingi donc bana sepela to so na mona apa papa lo la zate mais ça ça zali nzamba batela ba mulu monene ngezama ba oza kantième na famille bon naza 4e ya liboso mwasi après mibale après nga na 4 donc toza 9 mibale bakufa de mo ebika ngezama avant 600 nga plus na poser question sur pour bakala chef na a téléphone bazara habité des yeux na basala ya biso bakada chef vraiment bohumela babi bakada chef Paris bohumela na Amelia Molasu Bela Shima Folo Sylvie Mulele Gina Fukenda na biti Amina Tamboa babi bakada chef Paris vraiment habité bosanga moi bien babi ya Gina Samaula puis babi otana yo mukosimba otana nyo papa na frère na ngabla si j'étais maintenant si na ngama ina na la question sur habité est-ce que Kati les amis métier à vie et la métier au par rapport au tika moi na qui le salon
Pourquoi pas tu as moins en été? Pourquoi pas Néni, Binumbu, Soum, ta coachika, tu vas enseigner maman, c'est là. Quand tu as une famille, mais bon, c'est là, quand il y a un olo bate, balanda ba chemin bazame, quand tu as une famille, ata vieux ana yo lobaka komona etowana. Est-ce que vieux ana vraiment saluer la famille nyos? Yo fotanga komoni ba tipi ba iba. Yo otanga komona yo compléter. Ali ana famille nyos. Ba biga yo bio anji nyama na njoko. Naza nyamu na gera trango nyoma. Bunza kombo aya kobo. Siki bombe. Audi na bwe utu na banga utu yo wile fo banga totanga mina komona ko dive ko ndaza. Tozo sala promotion ya komba mutu te. Ozo ko panga na muta promotion te. Amona neti keso ngene yondo ko compléter. Ozo ba mutu oyo aliaka famille na bango nyonso tina suka za na ete. Oyo aussi ça ba. Te to liaka te ngala na bana na ngai. Pourquoi c'est là pourquoi la tangi bano ya ngai? Pourquoi la tangi bango? Yo soka lo kambasi bote akufeli mwana. Ozo ko prendre. Mais momi peut qui soit dans la bord. Est-ce que ça que bon on c'est longo jamais. Pour nous avons besoin bana pour le nazo kende. So le lo tam subu eza su te ke ndenge zalaka liboso. Siko na osa sa ka bana wana. Uzo ko pas ko bana na so yo si so be famille yo si sa yo zanga yo mo otika yo mo na famille te. Botika ko raisonner biso mabe. Ce qui c'est ça yanga ezate ya kobomaka batu boye na boye tout ça ya biso se yebana po bebi ka tchera za na kisi na o pasteur azo sala azu pochette abeti mutakwei azo ko sala boye na bozo yeba yango te bino mo bozo na banda kumona ba pasteur ba so tanga komba pasteur yango to kotanga te po zo ko pa makambo zebele ozo mona kotanga koma mutu boye ozo ko pa ekoma obo ba komo landelo makambo bele justice ezali ko kansate o media oyo etombola pe bomaka donc autant comme mutu ko balandelo bakangi musuto to mona tanga kombo dingo to na kata nini ye mission na tangi pona yo ngai kombola na tanga ozo comprendre sikoyo tanga ki pomo mais là ekomela ke mindondo et donc percuté yemo passer akomi kolela mwana ta komona ezate mami yebi abino tu bolandaki na banini bakini bolandaki be mission ya ko loba kolongole bo atike muka kufa bona ko mais là babimela ke fara komi ko fuka ma pardon non ça soute boy na boy donc biloko ndengwa na bon to sela ngo soute na otanga kombo ya mutu te ozo so na tayi komba viana po yo lokolo lingaki na suka yango na tangi kombo na yebo ça va mettre le kambasi police nyebi ya tuna suka bi grand job na mboni na mina yango a grand job azozi la masango bimisa manefu no lobaki merci na bato so tu balandi biso na yebi ke bolanda biso na yebi ke mettre na yo nyo noze na tuna na tunite bon eloko linga ekozela otuna ngai ka fala otuna ngata komba o na sala ya makasi na vie na ngai pona na bakomba o na sala vraiment makanga donc na soki na gagna donc na mona ngo tilelo lokola ndoto moko boye eza nango na habité komba o gagna makasi nga yo mo to isinga vérité de na début mais on va plus bunda komba makasi na gagna o na gagna kabo akabo na stade 24 po wana na mona ngo tilelo rêve zo ko na okelo bunda komba na yebisi papo yanga ke lelo na bunda komba makasi papa lobi na bota mobali papa boakelanga soi papa pesinga mbote ti alobi oya roloba po père azaki chef wa zo ko pele atininga donc na salo yanga biloko do eloko wana etikala nga rêve ti lelo po wana za kacher ya black te o mokili mombeyebi zo ko pana eloko komba musuzo na ganya fumanga ni le funa kata matadi bana nyonso bayibi bana kata matadi bayibi kidi fumanga ndo bakoma musu mutila oloba po soke comme 15 les gens ont déjà un impact dessus donc na suki na mibale to zela pena o seni na viron ça va bon on a epsa mukili na bige bo Holanda oui abi producteur ataza na pota za sana wapi na suka mboka donc aza capable ya koya uchama kokina ko ngabe malela na makoki soko che na banga bitumba te ozo comprendre donc ya on senga contre vie na vie pika pende na ko sa charger na lo kambasi bonito okoyoka na okomisa okoka yo ngapi na lingana na mabuli kutu yala na kamera na Facebook ngate na lobby mo mutalobi yango nabi ke sali grand job bien pour grand job pas ni makambo pourquoi pas na itonda pour ni mianda pour la patron ba mbana nyoso bia kutu na
osala kamisika bino ozobenga te nayebi te eza nini. Merci na bato nyonso tu, merci na Berman Ngonda badivin Ngonda, merci na vie na nga Rodi Ngonda malgré Armand na boyo watini olia mais nayebi te tokomi na biso na suka vous comprendre nga lo mamo esengela eza beaucoup sentiment mission na nga moni yabi côté ninga na pour mettre le kamba pandi vraiment au sarana tempo lelo mettre tokomi na biso na suka. Merci Nathan na ngo pesi biso vraiment utao stoka banda lobi na oboya ta lo pepe tongo 6h to obi na matete puis to obi na 2 jours. Vraiment merci sou pour Nathan. En tout cas merci nga pena sepele mingi pona no maeza la gazala po makambo zebele to ko sopa na to sopito ze bandeli et puis na osenga ke tant ba combat makase koya o kalate ba organiser na gouvernement soki ye en tout cas donc na ko sepela to soki ka ba combat na bu na ba image ya mbalo pe bo za image na utobunda na ni na image na palais ba image zebele so bolingi ya wapi o mbujumai o wapi ti abobo mona ke muto avajaka trop ça au moins que muto ko vana na yo yebi valeur n'était moi j'ai beaucoup la d'ailleurs tout ba olela ba dit que valeur a beaucoup le mona donc les gens tinga donc valeur bo mona te mais soki na bimi na mboka o na ke na ba intérieur nyonso donc na epataka donc na o beaucoup misa boye ba via na danger mais nga vraiment na longola kombo na soki ba côté intérieur yo mona ke en tout cas Dieu a mystique donc na toujours mystique donc na sina support. Vraiment, tout ce qui a vu sur la soupe, il s'allie bien, vraiment la grande joie, il s'allie bien dans la d'achat de Paris, sur la donc l'oreille compresseur, bérin rouge, pourquoi pas dans la vie sauce, il y a mon agé d'être en moyen qui déjà, tout le monde a vu jouer ton moyen qui pourquoi pas dans allégri en poutou, pas vu. Bakar d'achat va habiter, oui, tout comment vous habitez. Pour bien qu'il y ait un bélan à Paris, mais bino habiter, il faut que ça aille bino. Merci na grande joie quoi. Merci na Kamis Kamina, vinanga obinanga. Et puis na go baksa trop. Mbote kana ba sportif nyonso la discipline nyonso kofondi na pesi no toza jidoka boxer mukumbusu jichuka lite kache de tout de na pesi no tumbote ata obetaka no bale donc ça sportif de no tumbote na bino monde achemo bimba oboza bita basuka na ba fond fort donc il y en a pesi no mbote na bino do sala ka musala toujours to tombola lukuma mboka drapeau ya mboka ekuko koya te. Merci Amila Moulasso. Merci Narupe, merci vraiment pour un bon malassi. Putain de malassi, je sais toujours que c'est un site moko image ya Congo et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu yokala kombo donc ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo santineti ba ofinga yo mais yé et ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille en quatre aux en Afrique du Sud aux en Égypte aux en Mali aux en Tunisie aux en Londres aux en Belgique en tout cas tikana biso OK ma solo ya bien donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasatara bino so bondimi yango pour la production na bino oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe makasi penza na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to relaxer mama bino mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki to tongo na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana ba numéro moko kaka